former. Linda, tu peux faire ça comme ça? Voilà. J'étais là debout et je voyais le figure des artistes défiler dans mon imagination. Je me suis dit, je vais écrire à ces tableaux. Mais malheureusement, je n'avais pas le stylo. Un grand merci. Le Oyo, Azanango, elekela ngai, ba sujet film ba donc titre film donc il il est nini. Donc on senti que mutu Oyo aza maele makasi. On se comprend. Azwaka temps ya ko réfléchir, ayeba ndenge nini histoire Oyo na pesa ko titre nini. Bobi showbiz ndenge zala. Showbiz ezali eza place moko okozala l'aise. Eza place moko te ko vanda otoka donc kuna eza malili. Okokangama ba photo, okokangama na ba photo na ba star na yo oyo lingaka. Loko bolingaka Maman Belleville la patronne, bo okangama ne photo. Ba finga ko boya ba zo finga yo Ikone internet ba zo finga yo. Ba finga kasi na kangena nje na obuko makona maboko. Bo ba finga. Baloba ba ki yo dembela ka no ya na yo. Makasi bona dembela te pourquoi? Oh ba ziba ya septième ya nanga. Ya ko defate makila. Oh, tout ça la personne quoi ouais rançon. Tout ce jour ouais leki na yi. Nani Moussa na nzamba nani? Patrice. Fait Patrice wana. So yebisa ngai. Ngolo bake adiembela, badiemba na tsaba mba. Non? Mutu tabetele ono kasi ndenge ngapi na septième. Nako diemba na moko bima 5 kilo ba kombo ngande leki fo ba yeba ona ko. Ngolo esenga na sai nini? Mutu to yebika ole ka septième baka. Bo fula iti. Bo pese chance. Bo yaga pa Belleville mutu zo fungola mbanga na wana ofungola mbanga makolomi la loka baguette à troupe. Oya pa Maman Belleville wana osenga yembongo libala. Obala mwasi. Mama na nganta me dipine. Muta ebe taka Belleville biso ke zela. Ali yo kango keto. Okekuno komo trahir Belleville. Oh maman. Bon tato ke na yo atolo Belleville za tina no wana eloko te. Yo muta eko senga mbongo libala. Nani singa mbongo libala? Sia. Soki ayaki kuna ayaki pa Belleville ayaki pa ayaki avec intérêt. Yango moni batu tout bazoya pa Belleville avec intérêt. Nzamba otinde bango musika. Oui. Makambo. Autour de son logique de so moni mutu oyo aza mukolo ke abanda tete kala. Azo sa biloko aboy. C'est aza maman wana aza éducation te. Aza l'éducation te. Non, so na yo parce que mutu aza maman wa mukolo, oza na éducation ya bana na yo. Pour les gars na réseau so to le quoi Maman Belleville. Belleville za mwana na yo. OK. Belleville za camarade na bango te. Aza mwana na yo za maman na ye. Akobota tendenge. Oui. C'est que ça me calé. Bon, ça lelo. Ya ana. Oui. Toi comme ceux qui ba asali émission ba la kisié. Qu'est-ce que tu n'as par rapport à bateau? Au cas de l'émission tengana linga kombo na matoi na ngate. Senga dipine na kovanda vraiment na tanga ko ba kombo na se. Ba bise ka bazana événement. Eh, matala na de. Oh, yemo kutale na ba olata te loka malongi zati. Nani matala. eloko moko malonga eza te chapa malonga te elamba olata malonga te bovanda ofinga pa Maman Belleville ya na centre te ya na sens ata moko te omoni bino bato booleka na baréseau sociaux booloba biloba elobake obalaka Maman Belleville yo nde mutu avant lobana na yo moko nano avant loba pa Maman Belleville yango pete nazokaka pa bato natali pete natali pete mi natiki mpo otala te. Donc nzoto na biso faut ko yeba mwasi mobali faut ko yeba ko pesa nzoto no forme ko yeba ko pesa nzoto respect ozo comprendre ko linga te nzoto no soza na ba défaut moko boye ndenge moko boye olingi population mututu ayeba défaut ndenge za mabele so so disation mabele kweya mabele so esali ndenge faut batela ngo mami boye ba olati sango na soutien oui ngadi pine lati tanga soutien te yanga yango ya na lati te yanga na lati tanga soutien te yango yo big place au lobby ma bien batu ba kosilika makasi soki babe koya boyi bandenge olacha obi ke lobby ma bien makasi parce que dans un monde bato belé ma belle msuza ya koya ma belle msuza zangi nango sensi boninga ko boko makaba na 12 ans tambe ya no si ya na ngana ya ana aussi na yebi ete auta mbokani
Ya na ngaza 7e baga. Na mama 7 baga. Ya no de. Na wapi? Na ebele wapi? Otanga ta komo mususu na koyeba. Komo ne Espira. Espira ko. Ye asala ka spectacle na ye ya classe ya buzoba te. Ozo comprendre? Oui, maman peut yo so mona maman oui. To bandi mission bi ozo ngo banduki mabe bo poani. Na mabe? Mabe te. Non non. Oui, ça va spectacle buzoba te ba nani ye ba sara ya buzoba kasi. Musu ba no vivre na condition ya passe. Mutu musu bon bala pese bon fatina fota mutaka na poto ba pese. Mais Belleville ozo mbongo na ya kata chaîne na ye. Azo mbongo. Ya musala na ye. Mais otala mutu mo otina fota libele po batindele mbongo. Dipini lo ba mabe dipini. Lo ba mabe makasi. Ototina photo po batindele libele batindele mbongo. Je suis malade. Papa, maman, mwana aleki bino kobanda lelo chilo. Eh, aleki banani. Aleki tous les yaya nyoso tuona bino ndo bovanda ka bozo tonga e tongo milipo aleki bino. Muto obeta spectacle munene na showbiz le 29 ya 3e mois na 17. Pardon. Lobi lo mo boy eleki. Aleki ba yaya nyoso ba yaya ba. Aleki ba kondo so tubo ba ko tanga nga ba komona bango na linga ko tanga ba komba ba o inspirate. Linga ba na inspiré. Oui. Ba comment inspira? Oui. Na kombo na ye po akeli liboso yeso tara te on sa émission ba bibi no bozolo ba pamba e bango bazaki pembeni na ba mona mabe na ye mama wa soki bango ba mona bomba mabe bomo bimisaka malamu papa ngai di pena za etute kota nga na banga ga nzambe muta mokili te omoni mama Belleville wana ndenga vando na patrona ndenga vandi wana na ebisa yo soko zuye na mabelo ba yo mo muta zanga ba défaut te tena sona nga bando yo yebanga o mona ndeni balesa mibali ba kisi balesa mibali ba règle ba sama bebele pine ko ba bongo ti c'est ça sens kaka isa bi bobo yo mukolo ma mukolo ozo mi fanda te jamais kolo bakete na vanda na réseau muto bang sa famille bota bana famille bota azati à part nzambe et puis muto bang sa Belleville azati et puis spectacle na ekoleka kimia makamune nyos ekoleka kimia c'est singa ye mais soki muto alongwe na yakine et c'était le Belleville non na tout et même ça buzoba tango bayaka Belleville bengaka bango te donc so nga logique muto asepeli ko kemi akene on s'en fout directement côté mususu soki bozali déjà tension ekitaka zwa pena mungwa si ya pembeni soki tension ekiti aujourd'hui temps ya komela po et remonter tension soki tension emataka directement zala mo ba remède mo wana o ekokitisa tension po dipine ai Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele. Voilà, vous nous captez 5 sur 5 chez vous, chers internautes, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. En ce net moment, c'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. L'élève de Casse l'artiste, je suis Exode,
Mikebi pour le compte de votre analyse. Voilà, aujourd'hui je suis passé sur ce plateau. Je suis avec Dipine et Tuta et Kota. En tout cas, tant on a vu qu'il y a une place bozalaka, bozali tout joyeux, il y a famille libota pour boyebi mon lobeli na bino. Aïe, côté mususu ngambo mususu batupe ba simbi ba thermomètre ba simbi ba tensiomètre ba simbi po ba yebi Dipine soka ye atumbaka po ya tutaka kotaka directement côté mususu soki bozali déjà tension kitaka zwa pena mungwa si ya pembeni soki tension kiti aujourd'hui temps ya romela po et remonter tension soki tension mataka directement za mo ba remède mo wana o ekokisa tension po Dipine. Aïe, voilà, je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo. On a base dans la Tozalakana Bango, dites comme ça un grand merci à Eldine Mikebi, Moisia Libala, Sandra Riziki, toute la famille Mikebi. En tout cas, émission où vous allez dédicacée pour Nabino. Voilà, je suis avec Dipine et tout est Kota que j'ai dit déjà. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Boni. Très bien. Ça vous dit, hein? Ouais. Nazanga bien angolo Nzambe. Ah. Voilà. Boni. Donc, na pesi famille Libota Mobimba. Vraiment, na pesi bino mbote bisika bozali. Na pesi maman Belleville, la patrona. Na pesi mbote bisika ozali. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup Nafime, mon pote. Vraiment, ils ont qu'elle bien, ils ont talama. On a yépité maman Belleville. Maye le oyo. Azana ngone elekela ngai ba sujet ya film ba donc titre film donc il ke ndenge nini donc on senti que mutu oyo aza mayele makasi ozo comprendre azana azwaka temps ya ko réfléchir ayeba ndenge nini histoire oyo na pesa ko titre nini voilà vraiment maman Belleville en tout cas famille Bota vraiment to consommer film to partager film et kozala bien ming to keba na distraction to keba to lobela toujours star na biso maman Belleville la patrona. Voilà, merci beaucoup Dipine Lobby. Tolobela beaucoup plus, famille Libota Tolobela beaucoup plus, Madame Belleville Kandi la patrona. Dipine, les lots tozali na événement munene o tozo bozo préparer bino famille Libota na belle production Mobimba, les ali le 29 mars. Ba organisation ils okende. Voilà, merci. Organisation ils okende bien. En tout cas tous les familles Libota Mobimba, vraiment Bolimbisi. Toutes les familles ya Libota on so balingaka maman Belleville tozana un spectacle kaka moko eza le 29 il y a 3e mois na 17h na showbiz en tout cas ekozala bien mingi boya le bobi showbiz ngezala showbiz ezali eza place moko okozala l'aise eza place moko to vanda otoka donc kuna eza malili okokangama ba photo okokangama ba photo na ba star na yo oyo lingaka loko bolingaka maman Belleville la patronne bo okangama ne photo donc eponi nango mututé na showbiz mutu tout à côté parce que ça spectacle ozoka papa mwana boya maman Belleville la patronne ye asalaka ba spectacle na ye ya classe ya buzoba te. Nous avons oui, maman Belleville. Yo so mona maman oui. To bandi mission bi ozo ngo banduki mabe bo point ni. Na mabe? Mabe te. Non non. Oui, ça va spectacle buzo ba te ba nani ye ba sara ya buzo ba kasi. Ngai na zotanga koma mutela bi maman Belleville asala ka ba spectacle na ye ya propre et puis ba film neza aka bien. Na le mabe. Est-ce na fini nani? Fini mutute. Bon na lobi. Oh les cas izara bien te. Te nga tela mon réseaux sociaux na tela ka de chez la maman Belleville. Na tela ka biloko na ye na tela te. Na tela ka biloko na ye et sili bena ba muna zota photo na tela bo sili ti RL na tela ka te yo ba biloko le te parce que ya nani événement mo ko te na bien on dit mais tu wo rabita kit wa rabita ki na Paris ah ouais ouais rason aga ato belinga ba l'autre kasi événement msusu ah ya ouais rason OK ya ouais rason bo ouais rason azala problème te wo rabita na poto bo azala problème te azala problème te abita kin awa mutu mo événement msusu akina kina ah na kinya nana ngabita ponga na ebina ngade es biza kina événement te ne ebina ngambona na sai kutu ta ko tala ngote pe na yebi pété et donc espèce d'un événement ah bazaki na événement 5e anniversaire mais yo qualité
oza solo ozomona non te eyokani te franchement eyokani te natika koyeba te baza na spectacle natika koyeba ngo pe te natika mpe koyoka ngo pe te c'est vrai ça mais nayebi te nazolo bandeko na nazolo balikambo nandi yo ozonimisaka eloko onga namoni te non nayebi te natika koyeba te foma obongo nayeba te pourquoi nayeba naloba te pourquoi nayebi te même deso nayebi yango te ochange page. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer, il faut boyeba que tozali na dipine et tout ekota. En tout cas quand on a lobaki bozwa pena ba kiti bo fanda émission et bandi dipine tozali lelo déjà to continue en mars. Événement ils na mars ba préparation ba préparatif to ba billet commis déjà ndenge nini ba vente ba billet zote kama tozo ba ke tous les fans ba o nyoso boya bo so ba billet na bino au moins na publicité wana na se wana numéro ezali so au moins ra numéro na ezana se boko benga yango ba o guider place ba o teka ba billet OK ko so ba billet na yo okoza des sites osomi billet na yo okuta déjà batu bazana exacte que hôtel mozela non okuta déjà batu bazana osomi billet na yo mais il ozo ça ba billet mon côté ba famille bota baza billet non parce que c'est là oui alors on a ebisa que faut yeba que maman Belleville ayebana de deux asa motema malam de trois ayebi passe ba ninga ozo koban ayebi ke ba collect batuna ba ninga nanga na uta na place oyo ozo kombana na uta na étape oyo ya baninga na ngai lokola ngai nzamba tomboli ngai il faut pas ngapa na sani o na nango na lia na bandeko mama Belleville ngamta souffrir te eso yebi yango non presque to bengi cité eza ba fani na ye o ya lingaka o balingaka ye mais kasi yokote lokola nga dipine so na ba fan na nga bato o balingaka bazo ke somba ba billet kasi yango na mais kasi yango na zo expliquer kasi o balingaka dipine et tout est kota oh non dipine na esi bango numéro yango na botala boke ko somba bazo ke ko somba so yebisa ngai ba fan na nga ba ke somba ngana boya jamais et parce que nous somba babi ngana somba 5 bazali soki 5 bazali 10 boy ngana somba 5 ngana somba 3 ngana somba 10 oui faut ba somba parce que maman belle au presque l'homme azo ba fani na épée ba osani ba ko somba babiye eza problème eza ngo problème ité siko yango monique maman Belleville azara bateau ba tourage bateau baza entourage na o batikali baza mitema mabete ba mitema mabete o bakenda ne ba mitema mabete makasi beti banani ba yomo yebi la plupart batu tout wana batikali pa ma Belleville bazo travailler oui famille bota mais batu bébé bazo travailler pas na ye te niveau biso to sala la promotion maman Belleville mais so zaki na YouTube batu sundeti banani po biso to sala tombola star na biso parce que to lingake na motema moko il faut to lobele chaque jour parce que ça star auto lingela to lingaka n'habite sur dans le bamabi très bien aza star auto lingaka e mingi il faut to tombele no so faut to mettre ra mululu na kombo na ye po akeli liboso yeso tara te on sa émission ba bibi no bozolo ba pamba e bango bazaki pembeni na ba mona mabe na ye mama wa soki bango ba mona mabe bo mobimisaka malamu papa ngai di penanza et tout est kota nga la banga nga nzambe muta mokili te omoni mama Belleville wana ndenga vano na patrona ndenga vandi wana na yebisa yo soko zuye na mabelo ba yo mo mutazanga ba défaut te te na so nga bando yo yebanga zo omona ndeni merci makasi nga za mukolo ki na peso so mwenga dipine na datengami seko yo mukolo za nini olekani ngapi na ye nga za rabo na bato opi ba finga ko po ba zo finga yo ikona internet ba zo finga yo ba finga kasi na kangena nje na obuko makona maboko bo ba finga balo ba ki yo dembela ka no ya na yo makasi bona dembela te pourquoi o bazi ba ya septième ya nanga ya ko defata makila la personne quoi ouais ranson tout ce jour ouais leki na yi nani Moussa Nzamba nani Patrice fait Patrice wana
so yebisa ngai ngolo bake adiembela badiemba na tsaba mba non mutu mutabetele kono kasi ndenge nga pena 7e nako diembela na moko bima 5 kilo bakombo ngandele ki fo ba yeba ona ko ngalo esenga na sai nini mutu to yebika oleka 7e baka so talika bo ndo to yebika oleka 7e po mutu moko ayebisa nga lo ngaki wanga yana confondre 7e na dipine na talibwe na kasi 7e na talibwe ils ont dipine mimi momulo ngwa na bino bomo kende na bino c'est qui singa ye mais ce que muto alongwe na yakina et c'est telle belle ville non na tout et même ça buzoba tango ba yaka belle ville ngaka bango te donc so nga logique muto asepeli ko kemi akene on s'en fout bo ba to beli ba kenda ona na lobby partout mutu nyonso so sa bata biso to banako to théâtre muta forma nga 7e baga est-ce que na ça pas 7e baga le bel nga on s'en fout so ok dipine hein et ça nga ni c'est ta kufa ba bato balungwa baloba ki kuna ezama be kuna ba omoni des mesures omoni mama Belvine nga za wana eza bato nde mama comme c'est le rôle la muumbu mais va za muumbu mutu te muumbu na sens nini ke yo soko senge loko foka ba pesa yo koma tant mutu soko biso peut-être zela et ça sali mabe la plupart de soko moni mutu to azo loka pa Belleville loko so de longu ça parce que au senge loko so bo sengi ba bisi bino zela bo wone sko mabe so ba bisangai soko okende balongwa ndipo na bongo oui balongwa pona bango moko te po to ba komi kuna ba koma olobake ye azama be azabo ndeti to mona ki ba ibutu to komi soki ba asali émission ba la kisi na par rapport à bato ba tene miso tenga na linga kombo na matoi na ngate senga dipine na kuvana vraiment na tanga ko ba kombo na se ai bise ka baza na événement matala na te yemo kutale na ba olata te longa malongeza te na matala eloko moko malongeza te chapa malonga te elamba olata malonga te bovanda ofinga mama Belleville yana santé yana sans ata moko te omoni bino bato boleka na ba réseaux sociaux bolo ba bilobelo ba ke mama Belleville yo ne mutu avant le bana na yo moko nan avant le papa mama Belleville mitala na yo nan yo mwa mobali yo mitala ngo za bana na lokolo na pantalon tina chapeau olata na biloko bien te nani mutu olobeli ibutu nalobeli ibutu olata na bilamba bien te mais ofungula na mbanga oya koloba buzoba pona mama Belleville ozo na soin nzoto na santé na yo salité ya santé na yo na ozo na soin santé na salité ozo soin santé na yo te mais ozo la ba combat bat na ba réseaux sociaux pourquoi bolingi to sali bino pourquoi bolingi ke bino banda ba soit disant bo banda ba tete ngoli boso bozani bozani mais tant munza mapamboli muninga bo fula eti bo pese chance bo yaga pa Belleville yo muto zo fungola mbanga na wana ofungola mbanga makolomi la loka baguette à troupe o ya pa mama Belleville wana osenga mbongo libala obala mwasi mama na nganta me dipine muta ebe taka Belleville biso ke zela ali yo kango keto okekuno komo trahir Belleville mama bon tato ke na yo ato lobi Belleville tina no wana eloko te yo muto eko senga mbongo libala nani asinga mbongo libala sia nga kovana vandi bona tangi ta kombone pona mona koza no sens te oza loko akufa lobi nzambe na ngai ibutu akufa lobi ibutu nda akufa lobi etalinga te komana ngai po alobi penza alobi bayakisi yobi te baza na événement matala na te Belleville za tina na te parce que Belleville te mutabenga kai makona ye moko mlege eko luka Belleville le koso na ye mte mema kuna Belleville za tina n'était pas retiré na tina na été mais il oublie ce qui a yaki kuna yaki pas Belleville yaki pas yaki avec intérêt yango moni batu tout bazo pas Belleville avec intérêt nzamba otina bango musika oui biso do sto vandi pas Belleville na été Belleville ça l'option mabeni ça na bon asa biso donc so yo ko kota eloko okoti demande mo amunene butu so biso na yoki mino ba ba français te de ce bout de ce que na yoki mais à l'obéi à repère ça zela baby zela te bino so mutuka bika na yoki na OK na yoki
mais zelela ye aopesa yo mais yo oye mama ko hey ekutu mama papa mama mwana aleki bino kobanda lelo chilo aleki banani aleki tous les yaya nyonso tu wana bino nde bovandaka bozotonga etongo mili mpo aleki bino moto aobeta spectacle ya monene na showbiz le 29 ya 3e mois na 17 pardon lobi lo mo boye aleki bayaya nyonso aleki bango nyonso otangelanga bakombo na bango nalingaka kotaka bakombo oyo inspira te yolingaka na inspire oui bakombo na inspira oui la minute où les a belle na top il faut que la génération par génération c'est belle na top si la pas na top na ngana ebika belle vie oui ngana vandi pour na belle vie OK oui na vandi pour na belle vie oui aza général na minute eza ne yene mdakangi akangi masolo oh aboye asali mutu oh boy belle vie so mutu no beta na nini yezaka yi. Voilà, merci beaucoup. Tout ça a dit piné. Alors, oh boy, on a dit c'est bien avant émission banda. Il fallait besoin oh attention zo matin. Mais là quand mai mingi pour attention kita dit piné mambo bino bo sala ozo bel événement. Ah mais bon mon kolo bel événement partout. Partout bino bo kini bo mo bel événement. Et nga lo bela ngo te événement na lo bango so na vandi ta place ni na beta unka. Na lo bela. Ma beza ki bitomonya. Aïda ki lo bel événement tina tournage à Michou. Oh, c'est tout soit une logique, il va tout solo là. Tout solo là, non. Tout soit une logique. Et c'est Aïda Salimabe. Mais Michou non, tout soit une logique. Oh mais non. Ah c'est Aïda Salimabe. Quand c'est bon on dit bazo bazo. Oh maman, so tu une logique Aïda Mtabimi c'est sa belle vie. Oui. Tout soit une logique. Pour tout le monde ba biso ba ingrat. Ben fait bibisa ba ba boya ba boudé, on s'en fout. Toto solo là. Té, na sa tanga otanga ba kombo té. Ezo kindika boy. Té mutem ta zo parna e. Ah zo parna. Oui. Loba. Oh. Aïda. Ngale no nza bazo sunga ngana komba Belleville, na sa na ina Belleville. Té na so na ma be Belleville. Ya pourquoi on za muté ba beti na niveau. Lelo so ki tozui de quoi la fille wana Aïda. Lelo biso zo na ba opportunité ma be fongam likola Belleville. Belleville, est-ce que Belleville kangela ki mutema? Belleville kangela bango mutema te. Ndenge pe biso to sa pa Belleville, Belleville kangela biso mutema te. Fa bo kata mutu mususu. Fa bo kata mutu. Même si bo ka de mabanga ya bo ki ka Belleville na événement. Si ko koma Belleville sala bango nini? Sala bango ki mutema passe ba komi ko finga Aïda. Si bon finga Aïda sali nini? Aïda alobi ne pe bien te, alobi ne mabete, alobi ka na pesi mbote na nga pa maman Belleville, la patronne. Si ko bino et subino pourquoi? Mais bien, star na bino il y a tali mutu oyo peut-être à sungaye à la qui ça nzela mais dipine oh non pas jusque là hein tout ça un événement comme moko dipine tout le bien boyida so tout ça la logique des choses ceux qui yo ba pesi au micro au présenter mission OK pas mutu moko ya SB abwaki sila abiki na bambo tebele pas sila kasi mo bala mutu pas ça le hôtel. On va te l'idée ça c'est ça belle vie. Et yo si ko pa na sani eni. Na sani. Oh na sani. Place one sani. Na ko ça le côté. Dans le combat faut ça banana na bo. Le boye yo zo présenter mission mutu moko obisi ba mbote après ça mbote après si la mbote. Na mission na présence. O quand on tika ya pesa na c'est ça problème c'est ça star na lingi. Oui. Nde ba mo ko ko so poani. Te kasi neza ke ye Aïda a pesi star de maman Belleville mbote. Oui ça star na ye. Mais mission lolo ba tomboki ya za nani. Bango baza ba nani. Baza nza ba sete ba le côté. Bazo ba problème nzoto na bango. Banzoto na bango. Bino zo ba réseaux sociaux bozo ba belle. Eloko noso ba finira ba montage nyoso oboloba. Bozo eloko asikate. Wana mission lolo. Bango nyonso. Pour mi de pas tomboki ya bi jamais. Eloko wana ko lega jamais. Ya ko lo babongo po ani na micro et sali mabe. Oh, allez ça ma belle pour oh maman, papa. Aboya ma belle vie pourquoi? Ça c'est Aïda a un problème ma belle vie. T'es un problème belle vie. Pourquoi on dit qu'on compte ça ba rankini moko aroboka Aïda a pessimode aza et connaissant ayebi que non. Oyo atika ngate. Il faut na sani. Ozo le quoi nga dipine na vanda bobi ko ça que dipine yaka boye boka belle vie.
na vanda vanga mo dipine na raison na bange belva salanga ni ponga dipine na tika na chrétien asala ya ta likolo ngo nzamba se be nzamba likolo a sepe na ngate OK a sepe na ngate aida pesi mbote na esi mbote aida sali na fingi bango afingi mutu te akona ngo pe aida félicitations vraiment likolo ngo abiliko abi kono ngo ya sikezate ekendaka mbongo eza matumboli eza ba pic oh ale mabete ya sikezate kasi mbote za sikate ba mi dazo finga ye me ye alobi afinga na nini abi mi dazo aleki ye na nyoso aleki na nini ida za munoko munene ya aleki munoko munene na yeso kende poto ozoka munoko munene na ye azo jouer bien munoko munene na ye aosa makamba ida aosa makamba bongo ye yezo sani tika dosa promotion maman alobaki promotion mais bino bokomisa bato nyonso bafamille bota lelo boye bakupe basiliki mabe comment fait-il nani lor mbongo akosala promotion ya babili tina église tiki lor mbongo akomi famille bota aza famille bota akoti na nko na nko dipine na nko bon bosani po bango basambela te bango bazo banganga na bango ba kota na nini na bango na nko mais biso zile su musana na nzambe na nko dipine bango bazo silika uzo kuti na nko bango bazo silika ngoyo bazo silika makasi yaza musana na nzambe lo mbongo aya musana na nzambe mama Belleville azana eloko ya nzambe siko tuyebisa ngai aye kobondela mwana tala obi mama kambo lekaka na réseau sociaux ne bafingaka mama Belleville yo kasi basanza batala ngo te batalaka esalaka bango pasi mosala nzambe avandi atali otala tumo mwana mwasi bo baza ta ntina te aza te na sens te aovanda bazofinga mama Belleville atala bazofinga mutu oyo atali basala nzambe nzambe yango mwana oyo asala bango nini yango moni basala nzambe basala nini bazopusa na liboso ya mama Belleville ese mabe eza wapi bango bafandaka na mafinga na bango bango église eza nini porno basali finga pembe na église makambo nini oloba nanga eza porno te basali porno te bango bazoteka eza biye baoteka eza lokola bapromo scolaire oyo basalaka na kati ya école eza promo scolaire biso tozwaka na baécole chaque juillet na jouaka na baécole baluwa biso école boye bakobeta toye oyo batekeli bana babiye ta toya boye topese tosala mosala na biso si tozwi mbongo tokei so oyebisa ngai église biso batekelaki batekango mpe ntina église eseni oh non pas jusque là bazosala eloko moko ezalaka te alors yango baomona ke bozofingisa mama na bino mpo bozwa makambo elengi te oui bozofinga mingi mosala eza mokie natalaka biloko wana te nga atala yango te otonga so atala yango te odipine enga na 10 natikaka nga oui nga bayaya ebele oyo ya théâtre nde baza na babika dipine aza respect bayaya ebele baza na babika na baleki na bayaya babika adipine azalaka respect bayebi ezala ye moko mama na Belleville patron abika dipine azalaka respect mais soki osimbi ye aoya ayebi ye moko la patron mais boye tozomona nani aye pe yana onani yana yo Thérèse aye na opekso bakombo wana Espérate na ntango ovanda bakombo wana te nana eronga na ovanda komba Belleville ngotota lelo ki lelo bino premier photo lo bango te ngala machaka ba moto ngala za bona lenga mutambe yana aussi yana ngana ya ana aussi na yebi ete auta mbokani yana ngaza 7e baga na wa mese tubak ya no de na wapi na yebele wapi otanga ta komo mususu na koyeba komo ne Espira ko ayi mabe alobi ke mo Belleville bazan ba problème bino bango bakotaka tika bakota mais ba problème bango biso tozana bango kutu yo kutu bino bikota kota bokenda bokangana mibali bolesa mibali bakisi balesa mibali bakisi balesa mibali ba règle basama bebele pine ko ba bongo ti est-ce ça sens kaka isa bibo yo mukolo ma mukolo ozomi fanda te jamais kolo bakete
na vanda na raisonner vie ya bana nanga bena zo makambo nanga na sala ka be to soma ba te belé bazo tourner ba mama belé ba micro la tête bazo tourner et c'est moni ba bazo kota makambo auto son logique de oyo so moni mutu oyo aza mukolo ke abanda tête kala azo sa biloko aboy c'est kaza mama wana aza éducation te aza l'éducation te non so na yo parce que mutu aza mama wa mukolo oza na éducation ya bana na yo pour les gars na réseau so to zile kwa ma belle-fille za mwana na yo belle-fille za camarade na bango te aza mwana na yo za mama na ye akobota tendenge oui c'est que ça calé bon ça lelo ya ana oui donc tant yo moko vani au réseau ko bité pourquoi on a refinga mwana batu teza bete po mama ya mama o abimisi bana na kata libu po afinga mwana muninga afa yo ka pasi bana po tout solati oui po oza na bana oyo bota oza na bakoko mais tant ozo tinda batu ozo tinda batu bafinga bana baninga mwana muninga ya ata mama belle-fille ngo soka zaki na bomo molimo ne zala na kimia et c'est bino ko vande bo vani wana boni boyoko parce que bakambo o bango bazo sala eleki muta pekisi batu basa spectacle azate oui mutu asa spectacle ne wana nga nataki yango te mais maman belle-fille azo sala spectacle ya logique asala ngo maternité ata ya propre et c'est bango soit disant basaki spectacle na bango et c'est l'état yebaki yango pour tout moni madame Belle-Vie qui na ministre baza nango te yango mona ka Belle-Vie sa mayeli Belle-Vie asa de mayeli l'équipe bango bakati boni boko bango na hotel maman na mayeli na hotel maman mayeli azate oso moni mama Belle-Vie na azana akei ilora bien no lobi tuzo baka mabe tango ba ngomba hotela après ba siliki ba yanga azana nga ba finga biso yagola isoka yobika yagola yaki ikola yaki sa émission ngabi moki mabe kotanga na ba kombo na te na oza tina ba kombo na te pe na oza tina na moment oyo nga na vanda na tanga ba kombo wana dipino ngai jamais apesa ngo makambi bino kutu bozolo bela elamba ya mama bango oyebite oyo bino alataka ya mabe wana bomona te elamba omona elamba na tanga dipino alata ngo te elamba elata ngo te nga alati suchete ta mabe na ils bien na lati suchete et puis na muta munene ta mabe na lati suchete mo biloko mususu dans la vie alors maman si la bon maman si la fois ya yebake batu o ya vana bo sunga mama ya bino basungi na nini omoni batu mususu omoni bavandi wana mususu omoni mama wana lati bien te ba corriger kaka alata bongo azala bongo ka eki ina surtout na yebi bango na baza batu te je te dis la vérité on a yebi ça ata lelo ta lobité bozongela nga yemoko mama sila yemoko sila kolobake non en tout cas moi na baki mamba solo baza bango tout wana bana bango batu te baza ba epanzati parce que nga na boye nazala na ma belle vie peut-être dans spectacle ma belle vie la télé comme bona CP na ngota ba te na ko bisa maman ina mone kanyo makasi changer parce que na lingi te pesa monde entier bon ba yebisa kete pourquoi ate mama be bon nga tele ke on peut te na zo kaka papa natali pete natali pete mi na tire pour otala te donc nzoto na biso faut koyeba mwasi mobali faut koyeba kopesa nzoto no forme koyeba kopesa nzoto respect ozo comprendre kolinga te nzoto no soza na ba défaut moko boye ndenge moko boye olingi population mututu ayeba défaut ndenge eza mabele soki soit disant so mabele kweya so mabele soki esali ndenge ni faut batela ngo boye ba olatisa ngo na soutien oui nga dipine lati nanga soutien te yanga yango ya yanga lati nanga soutien te yango yo dipine bige place olobi mabe bato bakosilika makasi soki mabe ekweya boyi bandenge olacha obike elobi mabe makasi parce que tozomona bato ebele mabele mosusu eza ya kokweya mabele mosusu ezangi nango sensi bolingi ya kobokomaka bana 12 ans pourquoi siko ntango na opesa toli wana nga moboye nalati nano boye nalakisi bino ke parce que nga mpe dipine mpo natika bona kotika mais natika yango te natiango na sa soutien parce que mabele nanga oyo eza mpo na mobali eya mpo na mwasi te eza mpo na mobali
Bon banane basala pona basi. Na tsango pona mobali. Bon banane nde basala pona basi basi. Nazoloba. Mabele. Nga na oloba. Nazoloba partout na okota. Na oloba partout Siko ba ina ba basi mtu batika mabele na pona basi. Nataki émission moko boye. Basali balobi nini? Tozana nini? Kisasa kaka boye. Soba moni kaka caméra bana bazwa kaka kota bima kota. Voilà. Donc ninga di pinene na boye moniteur. Utalaki émission ba olo ba tozana nini? Émission ngana lo bango eza biso te. Kota na kota ngoti. OK. Pona pesa ba makambo. Ba makambo na satu. Moment o zaka boma Belleville. Moment Belleville. La patronne le 29 na biso ka spectacle na biso. Voilà. Mais pas le 29 bien ba bureau ba comme inspira ba nini. Bongo Belleville tous on a Belleville. Belleville bon Belleville bon la plupart bato ba finga baza mikolo na ye ba mama na ye. Bon va ba bino moko na boyo kana soni. Loko nga dipine bona vandi bona finga mwana 14 ans. On a robota na sango te. Te na sono nga dipine vandi bona fana mama ka bese yo imbécile fana ya nabimi 0 ya 0 ya 0. Ozo roban. Il faut biso na biso neto za biso tête à tête ne ça va. Ba génération na biso to okende. Mais bino mikolo nde bo pekisa biso. Ya anana na Belleville baza na bango génération. On dit otanga ba combat saleté on a 3 wa. Eza combat saleté. Na est-ce ngani na bona vendre na ba combat na te. Et tout est quota. Ya gabina Belleville baza na bango ba génération. Je le demande dans ndenge nini oboni ko comme ça mona batu ni. Na génération mona ndenge nini. Bien que belo baki ba oni so bazaka na bango. La génération ndenge nini. Oh non. La génération ndenge nini na Belleville. Tambola. Ko tambola yo tambola nanga te. Ito tambola. Siko. Boni boyko. Abi ayi mambo. Zana explique ba ka bebele bango bazana ba kama ka bebele. Abi belo ya yebi. Mais bino na biso to yebe bebele. Ko to boya na biso ka ko lo ba Belleville alingine ni bodi te. Poso ka lingi bodi to ko tumba zamba ko yinda itsum. Nzambe na ngai. To boya na biso bodi parce que to be événement na biso. To boya na biso bodi. Voilà, merci beaucoup. Tout à qui n'a dipiné, tout qui n'a biso petit à petit vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Voilà, dipiné yango na eloko ya malunga pona batu. Olingi bango basala nini, batu nyoso bazotala yo basala nini. En tout cas, ngai vraiment na bi que ba fan nyoso balinga Belleville, bolinga Belleville. Botika ba mbafu wana batutu ba kofinga Belleville, baza eloko te. Base à la kaka bongo bot bino toujours botala ka film na biso mon pote botala ngo bo consommer ngo bo partager ngo donc bo so moni individu moko bo so pas où tu fais bébé so ayebi ne été aye na réseaux sociaux ko finga Belleville on s'en fout donc tous les fans de Belleville donc bon nyonga na bino te na micho bango ba finga Belleville mais Belleville l'équipe bango na bongo autant so batu so ba no vivre na condition à passe mutu musu bon bala pese bon fatina fota mutaka na poto ba pese mais Belleville ozo mbongo na ya kata chaîne na ye azo mbongo ya musala na ye mais autant na mutu ba tina fota libele po batindele mbongo dipino ba wa be dipini lo ba bi makasi auto tina photo po batindele libele batindele mbongo je suis malade. Après, on a réseau sur fin en mutu. Oh, azo atar ba Belleville, azo atar aussi ba bik na, azo koma film na, et puis azo la casting ya batu. Yo ozu moi libéré, ozu moi photo, tini moi simano pion, bon ye. Alors Monique, Belleville wana azala, na rofinga bino. Bo finga rande bo finga rawane, bo tik na bi muta o tika c'est le fêter. Boloba kaka. Baloba na bango kaka. Baloba ba kata, tu vas kata pourquoi? Bonjour beaucoup tala boui. Baloba baloba te petit te bon. Baloba. Ba finge kaka. Ba tika na talaki Zuma. Zuma le baki a ote to tika bamba ko finga na to sa muta sa théâtre na ndeni. Bo sali 7 ans. Quel bo tu bité mabe. Comment qui jalousie otale mikolo ya kala. Bo bana pe ki ndumba ko kala ti na mo sala kaka. Koto ndi mabe, koto kata, koto pena ele kate. Bo bana ko sala ville lelo te. Bozo finga ka Belleville. Bokene bo Belleville ozonga bo Belleville ozonga. Yango za nini? Ya kolia pesa, ya kolata pesa. Ese ye muta bebisa vie na bino.
parce que j'ai oublié de théâtre écoute yé azane mona muki so le bo tambola na ye ko tamba yana leke ekipa na ngote ngape na tambola na na ngaseti na nga leke me na tambola kai na tambola pona bakamada seti mpeti sebele pe di bino zapi na yepe me na nga leke me na pesa ba ko pe respect na leke na beso même sur moi belle vue ça na maîtrise parce que atela mingi batu bafinga ke baza mikolo ako répondre binoté et ça binoté solité na paste Nzambe. Oh bozo ça la belle fille on rabo ça kuna oui kata comment regarder kani comment matanga parce que tozana biso na spectacle na biso vraiment tolingi na so ba bordité mais na zo ba kana bino tozo si ça spectacle to ya après spectacle Dipine faites big misate avant spectacle ko zo balon ma spectacle so sini ne fona bim ça za ma casse il y a ma casse spectacle ici là. Voilà, merci beaucoup. Tous ceux qui ont Dipine et tout à écouter. En tout cas, bateau attention na si dia bomeli ba mai na bino ebele pour attention kita o attention e mataka na si bomeli ba mai o attention kita ka bomeli bolie déjà ba mu wapo Dipine à touti à koti. Ah, Dipine. To comme na biso na suka ba dernier mot et pour remercier mon ami. Donc tout dans le but de nemo nanga la lobby que o eza biso toza to bang sa famille bota bana famille bota azati à part Nzambe et puis muto bang sa belle vie azati et puis spectacle na ekoleka kimia makamune nyos ekoleka kimia en tout cas spectacle na biso ya mama belle vie ekoleka na kimia biso famille bota tolinga na biso ba problème te tolinga na biso makelele te mais soko yena makelele okobona famille bote ko yela makelele soko yena douce biso to pa na kimia alors maman belle vie kele liboso inspiration na yo eya oza mwana mboka toko bangeloko te yo na lobi boy yo mukolo salela ki mukolo na yo OK yo muta promotion na biso olingi guerre tosala ka guerre nambo tiki zati toza eloko totika te lokola bino bofingi belle vie pendant 7 ans bofingi belle vie trop bofingi tata na ye bofingi mama na ye bofingi na belle vie moko tina kata ya bozami te mama be na bilamba lataka na soutien ya alelelo yo bino boleka na télévision na occupation appelle le bino boleka na télévision bolobali que c'est les faits nsamba mona bino boko zanga kimia vie na bino mobimba amen obe asimba ka batata batu te papa yo ko banga ta papa aboti yo te on ne s'attend mi papa il a monde ya mukili o ya se aboti bana na sa papa tango zo to sa ba para c'était c'est que nzamba likolo po to sa ka été to sa te jamais nzambe na ngai bozaka bino so bofingi belle vie na mama na tata na ayaya soki boluki belle vie te c'est que nzamba likolo azati nzamba likolo azati. Voilà, c'était Dipine et tout à écouter au micro de Exo de Mick Dipine ba dédicace zati. Ouais, famille bota mobimba vraiment Dipine tout écoute bino yango yo vraiment to remona vraiment spectacle kala mingi tawa to mona le 29 na 3e mois na 17h ba billet zoteka makaka jala la biso kuna en dollars en francs oyenango okosomba ozwa billet na yo vraiment makamno seza vraiment kitoko na bosante na pesi bana yolo mobimba na pesi bino mbote en tout cas yolo ezolela na kombo ya la patronne maman belle vie yolo elela mabe elela mabe ba mi ba ndeso komika famille bota ba komo sa polémique vraiment bana yolo vraiment ba ozala sur le terrain vraiment na pesi bino mbote lele na bosante 7e baga bisiko zali ya yango famille Ndilu Kani vraiment les États-Unis, la France, na pesi bino mbote na bosante noko adida je t'aime beaucoup noko na linga commune na bosante Exo
En tout cas, oui, merci beaucoup, malgré l'occupation, pour accepter l'invitation. Ok, merci. Ah, merci. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en bonté, fini avec joie. C'était là l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de casse, l'artiste, je suis Exode, Mickey. Si vous avez aimé cette émission, dites comme ça, un grand merci à celui qu'on appelle Jotas Malay, na Simba Kibili, na Sima, pour être au coma, na banda kunabino. Voilà, on est à la fin, ils ont qui dipiner des moutas, tout acquis à Kotaki. Je dis un grand bonjour, je dis un grand merci à celui qu'on appelle Esther Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo. Eldin Mikebi, Pesselambo, Tipa Sandra, Riziki, Motema. Voilà, cette émission, comme je dis toujours, ça a été dédicacé à une personne très spéciale chez moi. Elle s'appelle Claudine Bawete. Ma maman chérie, c'est par ici que nous mettons fin à notre tranche d'aujourd'hui. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h/24h s'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.